Vraiment, après c'est on a une beauté, association Maman Abakouk, Kola Pambola Bango, Omoni, nous sommes sauvés pour sauver. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout, n'a pas suivi le mot. Mbote mingi balandine soya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à la question. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mbote, bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na air Oyo Bokolanda, émission Kitoko Tosungana Oyo Pesa Makana. Wabino, votre humble servante Maman Mapassa, autrement appelée Lydie Moukadi. Lelo naza awa na compte ya le Maman Abakouk. Le Maman Abakouk baza ba mama ya monde entier. Mokili mobimba bangonde basangisaka bangonde ba maman et lelo le Maman Abakouk ba sepeli ko sala action na bango na orphelinat Miséricorde. Tikanzambe ya Lola apambola. Mama Brigitte wana nazomona mama Annie namoni mama Dédé ebele nyonse Maman Abakouk boza tellement ebele Zamba Lola amona bino naza awa na orphelinat Miséricorde ensemble na responsable le prophète Abdoula. Bonjour prophète Abdoula. Bonjour maman Lydie. Boni papa. Ça va hein? Vraiment le Maman Abakouk eza asibel moko munene esangisi ba mama ya mokili mobimba. Maintenant eza représenté awa na Congo par Maman Mapassa oyo azali boso na yo nde bango ba sepeli kosunga ba orphelin na semoule loso ba couche à bébé ba mafuta mbia huile sucre vraiment à Montréal ceux qui moyen kozala bozui les Maman Abakouk est pensé na orphelinat Miséricorde na 10 sacs à semoule, 5 sacs à loso, sac ya sucre, ba couche, ba jus, ba huile, mafuta mbila, ba savon monganga, ba papier hygiénique, biloko mususu ezaza wana mutu kobosa na pe mais liloba nini oyo okoloba na le Maman Abakouk. Vraiment, après c'est on a une beauté, association Maman Abakouk, Kola Pambola Bango, Omoni, nous sommes sauvés pour sauver. Et nous sommes bénis pour bénir aussi les gens. Voilà, association Maman Abakouk, ils ont prouvé acte d'amour de venir solliciter, de soutenir les enfants dans le cadre de la Miséricorde. Voilà, au moment dernier, il y a des difficultés ébélées. Des difficultés ébélées. Tel côté à Kolia, tel côté il y a ici que Bazolala, ici que Bazovanda et classe na bango. Vraiment, tout le monde Maman Abakouk, bakani si pona Kolia ya bana oy. Vraiment, nazane sengo makasi, Nzambe akanisa pe bango. Zamba Lola azanga te ko récompenser bango. Donc la Bible zolo bana mokanda Esaïe 58 verset 10 que celui qui donne aux pauvres, c'est-à-dire si tu donnes ta propre possibilité à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme d'un indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et le ténèbre sera comme midi. Dieu sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les arides. Zamba les savants tabisika bikaoki. Vraiment nazana songa makasi, nazana songa makasi pas malidi. Vraiment wana tozomona oyazali deuxième na le Maman Abakouk ezali bongo Maman Brigitte, ezali bongo Maman Annie, Maman Chantal, Maman Dédé, Maman misusu bo silikate boza tellement ebele na kangi oyo tosolaka mingi mingi. Vraiment Nzambe amona bino na mabota na bino. Donc esengweleki tellement bana oyo bazui jus bakomela bazui biloko bakolia. Vraiment Nzambe akanisela bino. Prophète Abdoula eloko nini oyo etikali lisusu lokola ezo manquer na kati ya orphelinat Miséricorde. Oui, bah pour ces amours belé maman Lydie, vraiment Nzamba pambola yo nanu okanisaka biso chaque moment. Besoin c'est belé. Omoni besoin na ya liboso to musanga awa to ba locataire. Mon to ba locataire vraiment c'est très difficile. Otala boye loyer ya bana oyo
out of $250 dans le bagage on a bénéficié au télécoleka vraiment et puis abso passe makasi souci na ngai na koma ko kanisa nzambe asunga tito je la bana tamo mabele awa vraiment ça la bon malam ya mi balé omoni kolia eza malam kola ta pesa malam mais classe ya bano parce que lobby après 5 ans ba ko sande bazabo été après 10 ans ba ko sande bazabo été mais lobby na yango na société congolaise to représenter banani omoni souci na ngai mokolo mokolo tant na vana na tala kabano parce que ngai moko boyebi histoire na ngai oyoka yango awa na biso TV oyoka ndenge ngai na koleli ndenge nini ngai ba para basunga ki ngai na parcours ya vie na ngai zaki facilité mama ngai zaki facilité moi na moko insupportable mais tala ba para bazaki ba para na ngai ba supporter ngai ti lelo na grâce na bango lelo na za mosala nzambe na parcours na ngai na kolaki mwana moko na zaki mo mali malili mais papa ye moko habite mo na za mali malili tokende boy na kiko yeko le sport na komi maître katie boye bango moko ba swinga lisusu ba tinga makambo nzambe lelo mosala nzambe. Voilà comment ils ont supporté. Lelo batang singa lisusu lelo ba moto ba tikela ngai eza classe. Aujourd'hui je suis licencié à RU Réaction internationale bazate lelo mais ça fier na ngai nga peta on atala bano na ko lesa bango c'est bien mais siko lobby na bango ba ozabanani sok to tangis bango te ozomona souci ya mokolo mama bino boza ba para boyebi passe ya ba kobota souci ezaka ke mwana za la instruire voilà parce que lobby na ye azala mutu mais soko lo to lesi bango ko lesa pamba mais lo ba kol to ba ozabanani au moins to renforcer to ya kuluna to renforcer to ya banditisme to renforcer to ya batuvale et nous avons besoin Congo za la posa ya bato ba kozala bato malam lokola fondation to zomona abakuko bato ba ko défendre mboko lobby bato mito sa malamu biso lo doté mo liboso na bino parce que bakandaki biso imaginez moi na botam na mamu taliboma mais aujourd'hui je suis aussi pasteur, je prêche chez les gens, j'ai au moins des adeptes. Papa, parce que j'étais aussi instruit. Voilà souci ça maman. Parce qu'il y a un nombre de 39 ans, mais nombre effectivement mati. Comme on oyaki maliboso, effectivement il y a nombre de 65. Aujourd'hui comme na 70. Voilà. Tala na espace à mokyo tikalo, ba kisi susu ba nouveau. Ba nouveau ba aw. 70 c'est pas peu de choses. Tala ba msu baza na 4 ba lali. Ba msu baza na classe. Alors 39 a commandé ba totang. Maintenant on a pour ça ba koma ba kenata sur 60. On a atteint sur 70, mais à moins 55 batailles. Voilà. Bah on va regarder autant de tout ça, bah on t'a coûté maman. Bah ouais bah sol. Attends machine à coûter, attends la carte au final, ah maman, lui ouais ben bah maîtresse bah go ya tao. Bah attends ça bah on attend la carte au final, ah t'as coûté bah ygola. Bah mi bah lo bah go na niveau autant ça va monter, attends mécanique bah ygola. Au moins ça va mieux métier mon cause quelconque. Maman, a comme ça sortir hein. Yé mon quoi comme autonome, a comme mi lukela, a comme salisa, l'objet pas go za la para. Ako be ko cadre bat amoni nzamba ko pa mola biso tango ba te ngai nde na za lelo yo nde nga na lo bakango aujourd'hui je suis licencié maman moko nde atangisa maman na ngai te papa moko atangisa ngai papa na ngai te afitel nga ba classe lelo na za lelo bano pelo biso ba komba autonome ba yekoli batangi maman na ngai maman lidi nzamba ko mola biso amen ngai za ko Paul amen yo za Paulos ne bande ko no so ba la biso amen. Le maman Abakouk souci za makasi ya scolarité moni ONG ASBLP oyo eza organisé okosalela ngai nombre ya bana oyo baza na école je ne manquerai pas ya koyebisa maman Brigitte po yenda za deuxième na Abakouk na kosolola na ye tokotala eloko ni tokosala parce que ezali organisation moko vraiment organisé osalela ngai liste ya bana bafutaka combien et je ne manquerai pas pe ya kotia yango na groupe po na ko informer le maman Abakouk vraiment tokomi na suka ya émission Zambe apambola chaîne kitoko Chebiso télévision apambola Jonathan Mukadi waza derrière caméra apambola réalisateur nangai qui est mon mari Mike Mukadi chic. Voilà le maman Abakouk bokoyo kape bana moko na moko yolo bakana sebo. Oui. Ah OK oyebisi le maman Abakouk ni. C'est merci. Merci hein. Merci na ba mama nyoso basungi biso na mukola lelo ba tima boko po ba ko sunga biso na kolia nzambe apambola bango bisika nyoso bazwami batika biso te baya ko sunga biso basumbela so ba machine ya kuti baya ko tangisa biso pe ba classe nzambe apambola bango bisika nyoso bazwami na mabota na bango merci.
Ok, le maman Abakouk, tout ça vraiment béni. Béni, nani lisusu yaya. Kombono nanyo yaya. Stéphanie. Stéphanie, oyebisani na maman Abakouk otali caméra. Nzamba pambola bango na acte basali ya sungi biso na olia ya komela tomoni. Mais nzamba pambola bango nzamba tika bango te. Batika bazanga pete ko sunga biso ba continuer ka nzamba pambola bango merci. Ok, toyambili pamboli wana. Merci vraiment. Bokolo banini na ba maman Abakouk. Ok. H. H.